bilei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezomi pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B-Forward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B-Forward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.bforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B-Forward, keep moving forward, keep smiling. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya Lingala, bomo mesano ndenge tolobageleki ya français na bato ebele. Pour la Misa ya Lingala, mwasi ya ndunda, chauffeur, mama malewa, bango nyonso baza koyoka, ezo permettre moto nyonso alanda bosolo, pe asosola nyonso toza koloba.
bozola na biso bisika nyonso bozwami boza na Ngaba na Lemba na Kolwezi na Lumumbashi parce que nous sommes suivis dans 21 chaînes de télévision à travers la République. C'est ce qui constitue la force de ces grands programmes à une audience très populaire. Boza na Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Afrique du Sud, boza na Johannesburg, bato bazola na biso pe na Mozambique, to bo sanité bisika bozwami, tozoli ki ete tokolekisa bango malamu leloyo. Le vendredi dernier, j'avais reçu sur ce plateau Ndeko Roger Ntingi, ou Azali président, Azalaki président et assemblée provinciale, Barobé la français honoraire, il y a ville-province, il y a Kinshasa, alors qu'il y a Azalaki président assemblée provinciale, Oyo Azalaki gouverneur et à ville, Azalaki un ancien gouverneur également, M. André Kimbuta. Alors, nakati ya lisolo wana na ndenge to solo laki na Ndeko Ntingi apesaki ba vérité o selon yezali ba vérité poignante bato ebele basepelaki bato mosusu pe bakendaki na mwa contradiction kasi na ngambu ya André Kimbuta oyo azali te na mboka parce que soki Kimbuta azalaki ye moko alingaka azala na plateau avant que peut-être quand naïba megakoloba mais ils ont certifié que André Kimbuta n'est pas à Kinshasa. Alors il se fait représenter aujourd'hui pour un droit de réponse, c'est ça légitime. On ne peut pas le lui refuser. À travers bateau, va contacter Bisso. Bien que va se présenter dans mandat au nom de Kimbuta. Namoni bateau na ebi mais namoni procuration moko écrite était pas Kimbuta le balo bana kombonai. Donc na croire bango sur parole sans pour autant les compliquer. On va leur accorder également l'opportunité, il y a qu'à rebondir sur certaines vérités, mais il y a aussi des questions au bisoto Bombaki pour André Kimbuta et Moro, mais on va peut-être tenter de poser toutes ces questions dans Ndeko Azali Bosonabiso. Il s'agit de qui? Il s'agit de Maître Papi Serge Mayamba Yibanda, Azali avocat de son état. C'était prévu d'ailleurs Baya Awaye Nandeko Henri Toka qui malheureusement a tiré comme la terre. Mbote Nayo. Mbote Ndeko Israël. Très bien. Alors, pour la première fois, vous avez participé à la politique. Il fallait que normalement, vous ayez pour boya, mais là, vous avez en tout cas, Nengo Choloba, Miss Alingala, Miss Saïgo Lelo Nero Samela, Miss Alingala, et parce que les analytés, il faut repérer ça. Donc, ce qui prédication, repérer ces alliés, qu'il y a église, un problème. Très bien. Les localités, ils ont arrangé en tant qu'avocat, qu'on a solo na lingala, il y a politique, il y a humiliation. Et la humiliation, c'est lingala est dans Moka, la langue nationale. Et dans la constitution à Moka, Namoko, quinois de naissance. Donc, ils ont dérangé un matin. On va trouver un mot normal. Et là, normal que solo lamba quinois, na lingala, et là, normal. Très bien. Alors, Nalingi, Naibisa Batou, qui est bouillé pour la droit des réponses. Bien sûr. Alors, ça dit, Tokomega Gozong, la Makamunda, Boye Swaki Bino, Bino Borope, sa pole nango, Narobaksa moi, Mituna Mike, et puis Torosili, ça. Très bien. Alors, Boye pour la droit des réponses. Il y a les Bosso, Ngana Ibaki Motako, Osenga droit des réponses, effectivement, ça, André Kimbuta. Pour y Motazaki, laisser la carte Makambo. Kimbuta Zali Wapi. Azana Kinshasa, Azan dehors à pays, soit Azan dehors à pays, raison nini. Et ça, justement, il y a un droit de réponse. Avocat moko ya ba mission na ye et la kaya ko représenter tout. Donc avocat ko représenter client na ye devant les cours et tribunaux, devant les instances même administratives, c'est comme awa lokola zate boyebi que droit de réponse et la régime à délai. Et dans un délai au soke leki au sous droit de réponse te. Azana mbokate, c'est tout à fait normal qu'il délègue son avocat, surtout que certains propos au Elobamaki, makamu monsieur Elobamaki, et là qu'on déranger yé, n'a pas droit na yé, na vie privée na yé, c'est fort normal atinda avocat aya pour na ko éclairer, pour na ko répondre batou et pour na ko talisa que malobawana ezali ko concorder na réalité sur terrain. Pour na ko répondre à la question, monsieur André Kimbuta, sénateur de la République, en Afrique du Sud. Ah, effectivement, c'est que Roger a raison. Oui, en Afrique du Sud, ce n'est pas un secret. Et dans les Cameroun matin, Abimi, Batonion, so baebi kabimi, libotana eba ebi, Batonion, so bakondignon, so mboka baebi que ezana sénateur moko à Kendeki, Afrique du Sud. Pourquoi? Pour un contrôle médical. Akei pour un contrôle médical et pendant qu'il y a Zakuna et ça dit que vacances parlementaires et bandits. C'est tout à fait normal qu'il se repose.
voilà koyanola na mituna na bino akei wapi en Afrique du Sud. Pour quelle raison? Pour raison de contrôle médical et pour raison de repos pendant les vacances parlementaires. Alors, parce que vous avez Kimbuta, on a un bin de Gorogen Tsingia, ou un bin de Gorogen Tsingia. Naïbi, ancien président APK, ancien président. L'Assemblée provinciale. Vous travaillez. Bien sûr. Très bien. Vous avez un bon souvenir pour Naïe. Nazala qui vraiment proche n'a été. Bon souvenir, c'est peut-être parce que hier, un client n'a pas géré qui ba institution mi balé, il y a ville à Kinshasa. Bazala qui na tête il y a institution mi balé à ville à Kinshasa. Ça c'est déjà un élément très important. Alors le rôle aux avocats, voilà. Le rôle aux avocats certainement aux maîtriser pe mingi ya client na yo. Pour yo muto samba rapport na ye, il faut y bandenga zo tambola so il kambozali aux la facilité ko website. Bien sûr. Alors gestion ya Kimbuta, ndenge ozo gérer, ndenge les lozo juger gestion ya ville à Kinshasa sous Kimbuta. Satisfaction, c'est avec beaucoup de regrets. Il était en difficulté, empêché, comment gestion à nos hommes. En tout cas, il y a des points positifs. Et batu eux, même pas comme avocat, même comme Kinois, eux, aza lucide, eux, aza objectif. Ce qui au bandi ko réfléchir, au kolagisa na ba Kinois que gestion na ezaki parfaite, comme partout dans le monde. Il n'a pas atteint la perfection. Mais nangonga oya sali asali mingi ya malamu. Mingi ya malamu. Ozogwa otanga te. Nazo banda mingi ya malamu. Na otanga nyonso te na otanga quelques exemples. Na leka ki mokolo musu c'est pas bandeko ba collègue na bino moko, motuna wana ezongaki. Na expliquer bango na bi lelo o na ville à Kinshasa. Oyo nyonso ville ekokai kozana ngo besoin pour fonctionner parce que c'était expérience, il y a Liboso, il y a que gérer ville comme une entité qui n'est pas décentralisée. Province est une entité décentralisée. Statut à Sika province, il y a l'élo. Où il y a une institution politique et qui expérience à Liboso après élection. Voilà. Et qui n'a facilité quoi asseoir l'institution à Mibale, collaborer n'a pas institution à Mibale. Et qui expérience à Liboso, mais c'était une réussite. Et ça réussite. Aujourd'hui, et ça n'a pas pratique. Et ça les machines à Tangoana, et ça pour continuer tilelo. Que ça soit au niveau de la collaboration entre gouvernement provincial et assemblée provinciale, comme au niveau de l'autorité. Donc, nous avons d'une part ministres provinciaux, d'autre part députés provinciaux. Là déjà, c'était une bonne expérience. Par rapport à la gestion, il y a eu des bonnes réalisations. Des bonnes. Les lots nazaka fier Kinois na leki na moni nouveau bâtiment et hôtel de ville. Pour moi c'est une fierté. Ce n'est pas parce que je suis avocat, mais ezapo tant on a leka na mona bâtiment par rapport à bâtiment kala na lobaka c'est quelqu'un autokoki obeta mabu. De la même manière on a appelé Sony so otali ba fulu. Ba fulu pe na yo ka Sony kasinami tout na question mo so ezaka ba même fulu ezalaka. Non, je parle de gestion de Kimbuta. Nazoloba, Kimbuta ti abimi na suka full ezalaki. Na silisa ite yango na ndo na lelo na lobi lelo so na otambola. Nazala fier ya omona bâtiment. Nazala fier ya okene nécropole ou aéroport na côté avenue Kulumba. Okendo tala pe bateau bobomanga na gestion na bino loba ba Simukendi. Bateau gestion na bino. Ce qui osana ba preuve pas de problème. Quand c'est ça la gestion, ba preuve ezali que ça la gestion. Et ça ko ça na gestion te batu ko kufa eza osama ma gestion te. Bino bozaki ba batu bino bato gérer ville te na période wana. Batu ba kufa ki na ne moins d'antemi. La koufi na gestion du gouvernement mobilité. Non, écoutez. Besoin assumer, s'il vous plaît, maître. Tango Rosimuke, s'il vous plaît. Nazoyo kayo. Zolo ba français. Oui, lingala. Lingala. Yango na bibo. Oui. Kimbuta azalaki gouverneur ya ville. Azalaki gouverneur. On doit interdire ba marche na kati ya ville azalaki Kimbuta te. Mutupe a autorisé ba marche ya opposition azalaki Kimbuta. Exactement, c'est que na CPL. Donc, voilà. Vous avez la côté à bien côté à ma bendo zobo. Nazako Lorayono Koufi, Kimbuta za gouverneur. Rosimu Kenya Koufi Kimbuta za gouverneur. Batuane Mwanantemi Bakoufi Gentilina za gouverneur. Je parle pas de Gentilina. Bakoufi. Non, c'est le même pays. Tozolo ba elagisi teko soki mukonza zalaki nangongana ye soki mutakufe da ye mtabomie. Non, tolongo la makanisha na muto bakinois. Ah, oui bien. Tolongo la makanisha na muto bakinois. Te. Ngana réfléchissant ndengwa te pi batu mingi o ba comprendre makamba réfléchissant ndengwa te.
to mesani mabe na Kinshasa ya koloba que batu bake marche mbeba esalemi masase betami mutu akufi balobi mokonzi oyo azawana ye mutabomi non. Mais à quoi endosser responsabilité? À quoi endosser responsabilité? Les amis, les seuls lignes ma responsabilité. Or bah qui n'a pas ligne ma droit pénal na civil. Bien sûr. Alors, si quoi bon na niveau ni na civil to na pénal. Pour na civil ba bon raté. Donc et ça ba discours to ko ki ko zonga na ngote to da ko lobela o ya malamu. Na lobakino ba point na da ki fier nango. Ba point musu c'est que il y avait sûrement des difficultés ya ko gérer ba secteur mususu, ce qui est tout à fait normal. Difficulté à mon nezalaki pendant reine naïe nayoka ki ndeko nsinya lobaki tozongela ngo ndeko Kimbuta azwa mbongo te o babengi crédit investissement. C'est là côté kuna nazana liste o bandi justification et la justification te nazolo ba difficulté olimbi sanga lelo difficulté ezalaki ya kozanga crédit investissement. Est-ce que bana kisasa bayebi comme wana crédit investissement zanini toloba ngote crédit investissement dans mbongo au gouvernement central azo pesa na ba province pour ba réaliser ba projet d'investissement. Est-ce que azalai kozwa mbongo azalai kozwa yangote? Malgré ça, il y a eu des efforts au salemaki pour na ko réaliser ba investissement. Tala ba aspect ya malamu na ba difficulté, ce qui est tout à fait normal. Na kotangela yo chapelet ya mabe ya Kimbuta. O kotanga na kotangelo ya malamu na ye. Problème ezate. Tokolobana. Likambo ezate l'essentiel ezate droit de réponse ou vérité bimati. To ya kimisa. Maître Papima, maître Serge Mayamba. Kimbuta bato belé. Obi boteti ya kufata. Na ebi. C'est mon frère. Bato belé. Ba bino so bengeka mon frère makufa déjà. Chakufa. Mais bato belé batanga Kimbuta na kati ya likambo. Comment ozo se justifier lelo? Nazo justifier eloko mote. Et c'est akufa nazalaka nazo justifier eloko te. Okosengela ngo pardon. Boteti danu akufa na nzoto. Mais na bomo ya bato boteti akufa te et puis akufaka te. Quand tu as un être cher au akei toloba te kakufi. Azali na biso mazo vivre na au-delà. Azo vivre pas mususu. Dossier boteti ali comme justification te. Batu nyonso na monde entier balanaka procès. Na procès wana babengaka ndeko Kimbuta. Ayaka. Aki matin? Ayaka. Ba entendaye, ba yokaye. Ayala ba chef coutumier na prison. Balanda parce que aza bato ebi. Ata yo peso za ko ngoya. Aye tribunal e yokaye. Batuna ye mituna par rapport ya liwa ndeko boteti apesa biyano. Na suka na yango tribunal étranger et katalikambo oyo ya ko condamner ba condamna mukolo mon côté ezana na premier degré to na appel toyoka baloba ndeko Kimbuta a participa de près ou de loin na liwa ndeko boteti ezana o babengaka vérité ya justice vérité wana tango yaka batu nyonso basenge kovanda kimia sauf na mboka na biso oyo batu baboyaka na vérité ozuza lobi. Alors que na mikili mususu bobanaki koswana mais dès que juge akati likambo makambo sili dossier ya boteti tolanda yango na kisasa mbatu nyonso balanda presse nationale na internationale ezalaka bayoka monsieur Kimbuta akimate aloba version de fait tant qu'autorité urbaine apesa ba rapport oyo ye azwa et puis tribunal et katalikambo. Est-ce que vous après les lorsqu'il faut rebondir sur ce dossier Kimbuta zonga sur devant là-bas? Ndeko Kimbuta akimara juge hein. Ya on a dit vous après. C'est pas question vous allez après. Potolo ba que et rebondir, il y a pas de problème. Soki ezana votre dossier on est vous zonga, ça je te rappelle. Tes problèmes te na yebi dossier wana bien la famille Boteti c'est ma famille. Ba avocat Boteti, ce sont mes frères, mes amis. Toyebani très bien. Donc et le ko bang ezate ba yana dossier soki muto amoni que ndeko Kimbuta za impliqué ndenge ndeko nsinya lekaki alobaki eza na problème te ame ma preuve. C'est ça le problème. Très bien. Il faut qu'on mette ma preuve. On va revenir. Je vais prendre les informations du jour. Boye na droit de réponse. Il faut pas na bombelo ba plan nga fina biso ma super vérité. C'est entre nous. Et biloko ko salo mabe mais nazo permettre et ça nga mabe te pour et la droit de réponse. Comme ça les likamati zela. Union sacrée. Le cash est prêt à céder la primature à l'ensemble Léon Mobikai.
Fidel Likinda peut perdre la majorité parlementaire ne se conçoit pas au milieu de la législature, mais au début. Sacrifier les acquis de la première alternance pacifique dans notre pays pour l'Union, bon appétit, est un crime qui sera jugé par le tribunal de l'histoire, tribune de Papitamba. Union sacrée, Félix Tshisekedi face à une nouvelle équation complexe après le départ de Katumbi et Bemba. Assemblée nationale, interprétation de l'article 101, alinéa 5 de la Constitution de Singipulu recadre plusieurs juristes. Au Katanga, le président de l'Assemblée provinciale menacé par une pétition signée par 19 députés. Kinshasa, Tshisekedi décide d'ériger une sépulture de Patrice Lumumba à la place échangère. Nogek de Constant Mutamba réitère son appartenance au FCC. Chan, la RDC reçut son entrée face au Congo-Brazzaville par 1-0. Alors on va reprendre l'antenne. Je vais parler d'un dossier. Jantini Ngobila sali point de presse. La carte point de presse na à Liboso d'ailleurs. Liboso ba confrère Nabiso. Il a parlé de beaucoup de choses. Ici je prends les dossiers. Oyo, il parle de plus de 145 comptes parallèles. Oyo mbongo nango banda kokota directement na poche Kimbuta. André Kimbuta a créé un compte parallèle. Mbongo wana nyonso banda okende na poche na ye. Ça, j'aimerais quand même avoir cette précision. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Un autre dossier. De quel droit André Kimbuta aurait-il vendu la concession où ils se retrouvaient en face à IEC? L'Empire, je parle de l'Empire. Nazo personne n'a pas précision à ma place. Avant les élections de 2018, en attendant, André Kimbuta aurait emprunté plus de 60 millions de dollars, ça c'est Gentini qui l'a dit, qui ont servi à ses propres intérêts. Comme conséquence, Gentini Ngobila a déclaré qu'André Kimbuta aurait laissé une dette de plus de 60 millions de dollars américains pour les comptes de la ville. Et c'est normal qu'un individu a appauvri toute une ville. Vous avez 3 questions. Merci beaucoup. Na sepeli mingi lelo pona mbalami balé. Bana kisasa bakozwa ba éclaircissement sur ba question oyo. Il y a oyo à concession mbaliboso. Mais oh, les 2 autres questions, Banagisa Sabayoka Malami Balé, réponse où est liée à la réalité. 145 comptes parallèles. Na banque Nini. Na banque Nini. Abimisa ne fût-ce que intitulé à compte Moko. Dans une banque. Par exemple, na beaucoup sa publicité. Totara UBA. Na banque UBA. Compte numéro tel, et ça intitulé André Kimbuta yango. Boza batu bolukaka information, tant que mutu apesi information, ne question autour n'est simple. Est-ce que ko pesa nga numéro ya compte moko na banque moko o eza na kombo André Kimbuta? Ezati. Pourquoi na le bezati? Parce que question oyo et tout na maka na cour de cassation na dossier Ndeko Matondo. Na zalaka. Moutalobaka mamba compte parallèle et zalaka Ndeko Godem Poi. Question juge moko tunaye. Est-ce que koki ko pesa biso compte numéro moko ya compte na banque tel o eza na kombo ya monsieur Matondo à l'époque. Ezalati. Wana monsieur Matondo. Pona monsieur Kimbuta a comparé ça na cour de cassation comme renseignant. Batunaye mituna wana nyonso. Nani abimisa ne fût-ce qu'un numéro de compte. Aloba, tala compte yango na banque telle intitulé d'un monsieur Kimbuta. Dossier wana et utaka parquet général près la cour de cassation. Donc, et ça ba magistrat oyo, ce qui a sali réquisition na banque. Alobi bo pesa nga ba numéro ba compte eza na kombo Kimbuta, ba linga ba pesa yi. Po dossier wana parquet général mtefunda. Pona nini numéro compte ata mo bimate, pona nini ata intitulé mo côté na komba Kimbuta bima. Information eza lokuta. Eza lokuta. Eza lokuta.
ndeko Kimbuta azana compte 145 compte na kombo na ye eza lokuta wana bana Kisasa ba comprendre ya mibale na sangisa wana mibale 60 millions voilà kuanga na source ya liboso arrêt ya cour de cassation source ya liboso tokokene ba source misusu toza na audience bafundi ndeko Matondo balobi ndeko Matondo a détourné bambongo wana nyonso basosisona yango $200,000 ya dédouanement ba bus na 2013 $230,000 ya Bajan Imparo 235 millions ya kosomba lopango moko na Makala pona kotonga hôpital kotonga Wenze mais après comment un projet hôpital 14 millions na UBA et puis 7 millions 500 na UBA et là qui 6 na bo sanité na cour de cassation Ndeko Ngobila cour et bengaeba entendre ye aya na audience mbala moko alobi na cour lelo moyena lobezate po na milengela kite na zape na réunion ya parti na Lubumbashi na dako kende bo pesanga temps na kozonga pona éclairer bino le temps na yé ko la dossier monsieur Ngobila gouverneur oya lelo ya ville Kisasa depuis akenda azonga lisute azonga te esika bazo sambisa bambongo ya ville Kisasa ebungi yo gouverneur ya Kisasa oye olobi te que tala eza 18 millions te eza 14 millions te eza 60 millions tala ba preuve yango yo na cour ayati lisusu te. Par contre Ndeko Kimbuta ba bengiye comme ancien gouverneur aya na cour ba yokaye pendant pratiquement une demi-journée. À qui matin? Nani atanga 60 millions. Moutumo côté. Moutumo côté le bal 60 millions. Montant 60 millions et bimi na point de presse. Yande Ngobila. Yango na tout na bana Kisasa. Po nani ni mokonza Kisasa alekate na cour aloba te mbongo bofunde Ndeko Matondo eza 18 millions te eza plutôt 60 millions et puis ba preuve yango elinga koza l'occasion aloba pe que zaki Ndeko Matondo teza Ndeko Kimbuta mutu a détournaki ou bien a defaki 60 millions Ndeko Ngobila na landa ye alobi ba nyongwane zaki na ba banque nyonso Kisasa sauf na BCDC et puis alobi lelo toza na ba embargo nanu tozana makokite ya kokende kozwa ba crédit na ba banque pona nyongwa 60 millions mizala kilokuta même période Ndeko Ngobila zoloba na somba vignette ya mutu kalangai na sombango na banque comment ba pesa ville embargo ba même banque ndimambongo a ville vignette impôt foncier na ebité sango afutaka na e ofutaki na banque nini na ba banque kaka oyo privé oya lobaki ba pesi embargo na même période nani azolo babusolo donc likamo 60 millions ezalaka lokuta nyongo te ya ville Kisasa etikala 60 millions ezate etikala combien nyongo ezalaka à peu près à 16 millions et demi à peu près mais ba nyongo wana ezalaka na ba banque misatu et puis ezalaki déjà na processus de remboursement nyonso misatu ezalaki na ba processus de remboursement to explica to loba ce sont des choses à vérifier to kena banque na UBA est-ce que nyongo il y a combien ni banque ngo mais non parce que moko ya UBA banque mo ezalaki ezalaki même na cour to lobela nyongo UBA eza sécurité 60 millions te nyongo UBA ezalaki nyongo 14 millions 14 millions. O bozwaka. Te oyo bazwaka te o ville ya Kisasa ezwaka. De fara. Ezaka posa musani. Salami nye. Lokwa nini? Kosili Sakulumba, ko achever bâtiment si hôtel de ville, ko futa certains fournisseurs. En tout cas, misa ezai mwa minye sala. Même ba mituka misusu ya salubrité et so mama ebakama na mbongo wana. Wana ezali kamba ko bomba te. Potangu Ndeko Ngobila lobaka lobi to mona te mbongo wana basalaki nango nini. Mais papa gouverneur tango yo kuti biwasika o non ba vandela te basalela te okuti mituka opération kinbo peto tango ebandi mituka ba exposa ki uta yopi
nani asomba ba engin nyonso ezaki pona kin bopeto na lancement nani asomba akutaki donc quelque part makambo 60 millions bana kisasa mokili mombaba eba que ezalaka lokuta soki moto ebi que eza vrai pourquoi koya na preuve te pona ni koya na preuve te pour convention o ezaka signé entre ville à Kinshasa na UBA ezali no ezali si ko convention à 60 millions ezawaki donc Ntingi akosi d'abord ndeko gouverneur ye moko akosa ndeko Ntingi akosi parce que yekutu alobeli 60 millions te alobeli 65 millions akaboli yango 18 millions na 37 millions soki mbuta azalaki maladi te azalaki makasi nde na tie na Ntingi awa babeta na akokoka kozala na ete parce que debe ekokana te mbuta obanga te ezali kama okoka te mais niveau ekozala nemo te kaso président assemblée provinciale au gouverneur te ezali wana soki ezali su ya bafonction te mpo balongo ekomi soki ya bomoto donc écart vraiment eza mwa makasi eza mwa mobulu bobanga nde Ntingi aza impulsif te elo te kozala eza mingi par manque la force de l'argument qu'on emploie l'argument de la force eza mingi bongo donc eza écart eza tellement makasi que eza tam super bank ça va comprendre bango te parce que eza na botier mathématicien azo discuter na muto ba travailler na mais malheureusement azo maîtriser ba chiffre te prof mathématique et eza moi eza vraiment mon boulot muto tanga wana kisasa na IPN, Institut Pédagogique National. IPN. Vous comprenez? IPN. Yé atangisa. Non seulement atanga matangisa. Ok. Atanga la poto. Atanga la poto, je doute pas. Nabo ite diplôme nae. Problème te nabo diplôme nae te. Mais nabo moto. Na mokili, nabo moto ba différence pesa. Professeur en mathématiques à sala pe ba rebelle na ba calcul surtout en direct na marambo ya cimetière Etienne Tshisekedi. Oyebi na la temba ba errare humanum est. Oyebi l'aksani. Le baro. L'erreur est humaine. Erreur est la mutu. Mutu pe akoki ko sa l'erreur, ada parfaite. Voilà, on va reconnaître. Siko non, wana za pona ko apaiser yo. Pona ko apaiser yo. Concession empire. Kimbuta ateki concession empire. Acte de vente ezapi. Batola ba comment on ndengeni. Te acte de vente ezawapi. Et puis nani acheteur. C'est simple. Tozana Kisasa a na ba circonscription foncière. Et si ka ba pesa ba titre de propriété, ba conservateur bazali, to kende to compulser dossier ya concession empire. Botala acte de vente, nani vendeur. Voilà. Mais binobo Géraki ville, vous avez des informations, ndengeni l'empire kuma place wana. Maître yoko ugo s'échapper ne loko wana te. Vous êtes suffisamment informé. Ndeko journaliste, problème ezani sango. Problème est que tozolo ba pona yo na ngate. Mais tozolo ba pona bana kisasa. Effectivement éclairer bisoka pour une fois to sana. Dans éclairer parce que bana kisasa bazana besoin. Ba yeba tangu balobaka a kimbuta teki concession telle. Il faut bana kisasa ba yeba eloko nini elingi kolakisa koteka eloko. Koteka mabele. Preuve eza wapi. Kolobaka ka koloba mais yaka na papier papa bino boza ba panzisango oluka ka information ça est la qualité na ebelio o vérifier ka information tango yoka ke kimbuta teki okoka ko kende pa bandeko wana o recenser bango nyonso pona mona ba batime belé o recenser bango nyonso tuni wana tekela bino wana na plateau ni webisanga maître na kende ki kuna ndenge na ebelio sango olingalo banga maître na kende ki kuna na sololi na mutu tel alagisinga acte de vente il y a date telle signé par Kimbuta na ye. C'est plus simple parce que ma solo o ya soso embila zaiwaz yango toyokango trop preuve ezate mais bado bete ya bino lisolo voilà bungisa ba trace na circonscription foncière ba bungisa trace bakanga maire récemment pour l'année maman Yvette Kimbuta bakanga maman Yvette aza commerçante mais infraction ba le kanyela qui est faux commis par un fonctionnaire alors qu'il y a des commerçants. Voilà pourquoi Abeta frappe n'a pas. Parlé on les a rêvés, parlé on les a rêvés sur tous les plans. Bateau nyonso batiaki munoko. O balobaki ezaki lokuta sombate tangu balandi dossier batangi ba papier ba témoin
baye balobi batwana so bavana nié bavana nié nazala ki na dossier wana bana kisasa bayoko maman sala 5 jours na prison naza na lettre à classement après on a annoncé arrestation là. Mais pourquoi annoncer libération a été? Tant je n'étais pas informé. Ah, vous avez informé la récession. Vous avez informé. Et là, monsieur Kamoussangeda, na autant internet babi flash. On a la tchara flash. C'est yote, ba collègue na yo flash. Mon qu'on a tourné na bi mais tant abimi, pourquoi tu flash d'abimi? Voilà. Pour traiter pour moi l'information n'était pas gravissime, les informations le rôle parce que Nazalaki première aux informations. Mais quand elle a été libérée, je n'étais pas informé. Moutou a fait ça information que Bakanya a fait ça information dans la parquet, Mouta libéré dans la prison, je ne suis pas informé. Après ça été hein. Après ça été. Soit il Mouta prison a benga numéro à Salagi 5 jours et puis lelo tozana un document. Il y a parquet général oyo ba lobby que dossier n'est pas classé sans suite pour absence d'infraction. Vous comprenez le motif là? Absence d'infraction. Donc voilà. Est-ce que Kimbuta a fait nangai? Asolana est très bien. En tout cas, ceux qui adana baleki, yo mo ebiso bois combien? Donc, yepo na bodan baleki da problème ata mukete. Bien adana bino belé. Bien gala ba nyongolanga pe mais aza fait nangai. Teso leki a futa. Pour mes amis. Sur la ozonga, la senga partir Afrique du Sud tout en ozonga. En tout cas, mekaka otala. Via ozonga quand? Via ozonga. Soit si repas ozonga. Parce que via ozonga, na ndenge ba cheli na teri via ozonga. Te nekonsingi. Pontingi a certifié que zo via zonga bakangi. Nekonsingi alobaki yango na ebite po na nini. Et là peut-être pour bakinois bataika. Pour pena lelo na Kinshasa, sozui mikoto kenayo. Et là bakwa mso Kinshasa tunu ebi mais nsingi woje ba ebiete. Kinshasa une bonne partie ba ebiete. Soki aleki na bosolo po batu balandaye, c'est tout à fait normal. Atanga Kimbuta aloba mabe ya Kimbuta. Kimbuta akozonga te pourquoi? Akokima nini sénateur. Donc monsieur Ntinga aloba la bakinois que na sénat na biso. Soki to longoli ndeko Kabila sénateur à vie 108 o batikali. Ezana moko akimi batikali 107. Yango ninga aloba bakinois. Akozonga te parce que eza nini ye monsieur Ntingi dossier nini aza nango contre monsieur Kimbuta o azo kanzaka kimi ndeko Kimbuta akimite akeneki contrôle médical akozonga totala akozonga ngape na lobaki via okufa te via ozonga te akozonga mais totala parce que za Kinshasa totala so Kimbuta akozonga bina so bakolandela alobaki liloba moko sou parce que na landa ki émission mobile alobi même soka ke poto baokanga est-ce que mutuna mono mituna ndeko Ntingi azalaki na prison condamné à partir à prison ba ebisi ke dans dossier mo dans na poto so ndeko Kimbuta ke baokanga et puis kaka ye mo mutaye bien. Voilà comment na Kisasa tokomiko Ntingi azana ba vérité papa il faut alekaki bo éviter komukalika munanti azana ba vérité moko solo mambo ayebisi ngai soka étalé ndenge na yebeli via ko en difficulté sango ndenge nazo ebisa yo naza la bouche autorisée à monsieur Kimbuta vérité za Ntingi aza atana eloko moko te ya ko reprocher na Kimbuta luka Ntingi problème niti okendo kangisa muninga ezaka problème alukaka na ye problème te akangisa ye pété soki aza vieux na yo yo yebi que vieux na zana bizeli wana te soko yebi kaza vieux na yebi kaza na motema wana te o yebi ka nyokola batute o yebi ka linga pasi batute Ntingi pa yebi yango na lizako zela na émission bosala ki otune question moko ndeko Ntingi eloko ni na malamu okanga pa ndeko Kimbuta na zela ki question na tie Michel Silo tuna mote ndeko Kimbuta akolanda ndeko Ntingi neti na likamunini. Na 2010, balongola ndeko Ntingi président de l'Assemblée provinciale. Alobaki mote hein. Il a reçu un soutien fraternel de monsieur Kimbuta. Tiba réhabilité na Cour suprême. Wana lobia mote. Alobia mote. Alobia mote. Et puis akolobango na bakinwa te. Pona nini tolobaka bola mote. Ça dit pour yo Ntingi aza un insatisfait, un ingrat. C'est non yo. Te pona ngai motonio son avis
asengeli koyeba bolamu oyo mutu asali. Soki bovanda na mutu bosalaki na muninga koloba kaka mabe na yete parce que au bénéfice na bolamu ebele yo moko bolamu ntingi ezanini oyo zana ne kontingi na côtoyer été personnellement na côtoyer été mbuta pa ebisa yote atana lisolo ki mbuta betela yote. En tout cas relation na bango c'est quelqu'un o abeta masolo na ye na mutu pa baninga batu musute na yo se bosolo li abetela ngate. Donc ba relation na bango eza bango mibale. En plus ils étaient quand même deux autorités à ville ba koki akio betela ngo batu. Bon assainissement à ville $26,000 au mois la kimbuta bandozo à chaque fin du mois. Nous on a azara la société assainissement, une entreprise pardon assainissement Tony. Avec aux quand pour l'assainissement chaque fin du mois. Quand chaque fin du mois. Quand pour chaque fin du mois 77 ça. Chaque fin du mois 68 ça. Azara zongo quand. Et puis moi la kimbuto wapi. Et puis papier za wapi. Azara zongo pas nani azara ko pesa ye. Nani donc nous sommes le kuta te ngana lobby selon yo Lionel Azombongo te selon yo likambo na ngeza boui na lingaka presse na biso ya Congo tozaka fier na bino s'il vous plaît non s'il vous plaît oye pour un droit de réponse te na lina lo s'il vous plaît non pour ça la leçon te tigana bisayo oye pour un droit de réponse s'il vous plaît maître ndeko oye pour un droit de réponse linko loba moto aleka ki awa alobaki makambo elongo banite selon bino te kasi tozo oye ko sembola ye tiganga na zala curieux yo pesanga ba $26,000 il y a assainissement et l'Obama était pas de consigne à moins que je me trompe à l'Obama qui a monté donc ceux qui te bitent sous un droit de réponse même motuna na yo ils allaient quitter la mission de consigne ils allaient quitter donc si quand on a répondre par rapport à la spontanéité question n'est question quoi imbalakaka bozela ya no mbalakaka et ya nous simple et ça que pour ça ngezalaka ndenge bande kwa kisasa baola na biso bamonaka ba preuve bamonaka bilembo te même la justice te tangu toza koloba que par exemple balobi ba yebisanga ke ndeko tel azwa ki autant motuna malamu ekozalaka que source nango ezanini pesanga yi ba élément o ezaka soki na tuni ndeko kimbuta que mwana na yo azaka $26,000 na yebisa ye $26,000 chaque mois ya année tel. Et puis sur base à tel document, ou bien soit qu'on a banque telle. C'est comme ça. Très bien. Niveau et information, tu en as besoin. Merci beaucoup. Je rappelle ici, nous avons reçu pour vous Maître Papi Serge Mayamba Ibanda, avocat, la bouche autorisée, et André Kimboutawa dans l'Afrique du Sud. Selon lui, il y a dans la raison de santé des Saliki Azalakuna Kozonga. Na habité sur la belle corona batmingi en Afrique du Sud na mona gipe il semble que Rubero azagipe en Afrique du Sud. Moi j'étais nazaki na Dubaï na période na balobai mabunda pe fala ko malem surtout ngeto kutana kuna mais malheureusement tozo ngonga okutana te makambo $12 millions $12 millions o esengela ke bima pour na session extraordinaire et bimaki c'est que ba député sengeli ba sala mosala na lombango pour ba pesa biso biyano na otozo zela raison ya koboya ko siéger zalité pour te constater comme des reports en report et sengeli bo sala nyonso bo silisango mboka ezo zela masolo bino bo sola kune bo sala samokonza mboka pote to poussa na mboka kenda liboso donc mbongo esi bozui raison mosusu ya kosala manyanga ezalité to zela ngona lombango selo ba information oyo bande ko ba pesi biso na niveau ya finance. Mais on me parle aussi d'un montant de 1,5 million Oyo informateur aurait reçu. Alors bien que l'informateur a cotisé qui demande 1,5 million. Selon les informations à notre possession, va certifier au niveau du ministère de la Finance que Mbongo a laissé bimi 1,5 million. Nous avons reçu cette information, on a vérifié, même Namuto Azali responsable, il a confirmé selon Badir Naye. Donc, mbongo wala pe bimi bosala musala mbangu pote biso tozo résultat bosalisa mokonzi mboka azana bonne foi ya makambo ke ndali boso bino pe bo meka kosala makambo ke ni mbangu tozo zela yango parce que mboka etikali ya kotelema informateur sala musala na yo ezalaki ko banda lelo ko banda lobi finalement ozo banda te oko banda quand selon ma information il semble que vous avez reçu ce montant de 1,5 million traçabilité à bateau bazana finance selon bangonde bazarolo bo banda musala to na besoin on m'a parlé aussi de 2 millions ba député bo comprendre que bozo bunda pona mboka bozo bunda pona intérêt na binote lokola bo bunda pona intérêt na binote bo bunda pona intérêt mboka o bozo tia en premier lieu bo bundela pona ngo ba député
de l'argent, likamouke zambongo, ça droit na bino, mais à un certain moment, vous devez aussi vous sacrifier. Délit, c'est ça, kamata mbongo na inyoso. Ya, ane mobimba. Akwa ka yango apesi yango, bati yango na konta, likamba osunga pona makambo bagera ba est, et ya Covid-19, pardon. Raphaël Kibou quand même, bon mais ko sala obogoyi ko sala pote bosunga, c'est très important. Faites ce que vous pouvez faire, parce qu'on me parle qu'il y a encore un montant de 2 millions de dollars. Oye zobima. Pour la makambo ya loi moko faut pas voter makambo libre échange, tout ça pour accompagner mon konzambo qui a toujours de l'argent et des millions bon a quand même la sens paix à sacrifice, ça sera quelque chose de très bien. C'était des informations détails que je voulais parce que dans mon batubele ba interpréter, donc restez dans ce que je vous ai dit de la sorte. Alors on va terminer avec vous likambo ya 40 000 dollars ya Kimbuta et ça parmi ma question tu évoquais qui en a sa plateau 40 000 dollars au fayu la joaki. Selon des gens qui ont expliqué que Fayou n'était pour rien, mais Kimbuta a comme gouverneur dans Magie alors que le peuple perdait avec 9 députés. Vous pouvez expliquer la magie? La magie, il y a des Kimbuta, et là, vous expliquez un dernier belé. Et là, c'est qu'elle était magie, exemple, là, Mouké, Nego Israël Moutombo, à la pétinaïe. Donc, Nego Israël, voilà la magie, hein. Tu peux voir, mais tout n'a nini. Israël Moutomo a mis Bengi Petia Kimuta. Et là, magie. Sur le plan politique, il y a eu des alliances. Oui, Salimaki. Lelo Oyo, Tozana, exemple, Moro d'ailleurs, tu vivre au militaire. Le MLC, fort de son nombre de députés, Adaki Nabango, Adaki très sûr, il a gagné gouvernorat. Le PPRD, Badaki n'a pas député Mouké. Mais quoi de plus normal tisser des alliances? Quoi de plus normal tisser des alliances? Nani a évité qu'on a politique pour que la force moko coalition moi makasi et ça jeu à alliance et ça jeu à répartition à poste. Voilà, c'est ce qui a été fait. Il y a eu des alliances. A reconnaître Guillemoko alliance na Bako na RCD et ça là qui nombre mataki c'est ce groupe là ne pas voter qui est gouverneur. Tant on a eu qui comme un gouverneur par accident. Nabi mais Seigneur, comment comme un gouverneur par accident? Il y a même comme un président assemblée par accident. C'est ça la grande question que tout le monde. Il y a 40 millions de Kofayou. 40 000 dollars, excusez-moi, de Kofayou. D'abord, il y a un problème au privé. C'est, je ne sais pas par quelle magie est bima sur la place publique. Mais ce qui est une réplique de Kimbuta Liyi ko yebisa, peut-être pas de consigne, na bateau balana. Très bien, allez-y, Loba. Alobi Ndeko Kimbuta a signé chèque ya hôtel de ville. Expression na Kangaki. Nami Touni, bana kisasa bazola na chèque à hôtel de ville la kisinine. Na habité sur Ndeko Israël a mona chèque mon babenga chèque hôtel de ville. Exacté. Atikala ko signé chèque ya 40 000 T. Ça veut dire et da mbongo euta na ville à Kinshasa T. Wana il faut bakino baeba. Une histoire privée d'un frère qui a aidé son frère. C'est ça la précision. Ça n'a rien à voir na makambu ya chèque ou a signé chèque na koma ville à Kinshasa. Exact. Ne consigne président assemblée provinciale. Au moins le gouverneur a signé chèque. Alinga le bel détournement. Ce qui est zana sans wana a interpellé a été pourquoi? Azalaki témoin bazo signé chèque ya hôtel de ville. Est-ce que comme même modèle à chèque hôtel de ville? Hôtel de ville chèque est dans la banque. T 40 000 dollars et bima de manière privée Ndeko Kimbuta na moment wana asunga ndeko na Fayulu problème ici là. Donc il y a même pas de justification quoi que le beau a signé qui chèque na ya hôtel de ville, c'est faux et dans le kuta. Et ça, et ça, notamment implication ya Ndeko Kimbuta na arrestation na ye. Atangina monsieur 57 millions. Après, aye gotanga monsieur Kamere. Est-ce que ça moutou moko te to yebite? Le problème est ça, il y a Ndeko Kimbuta. Est-ce que Ndeko Ntingi ya kolo ba vérité na ba kinois pourquoi ba kangaye? Botuna kiye mutuna. Boyebisaki ko bozalaki mukolo wana bozaki reportage boyebi bozaki ba image moto afundiye remplaçant na ye na assemblée ne kompo rigode pona nini po ezana mituka ya ville ya Kinshasa oyo yazo ekoma ya ye na landa yango na télévision balanda mutuka mususu ipare na nzela ngeba soki wapi. Qu'est-ce que monsieur Kimbuta a à voir na likamwana? Kimbuta eko sala nini? Makamwa mituka yomoko batu nyonso balongwa na mandat.
Pour information bakinois, escorte à liboso ya gouverneur Ngobila. Et ça mituka oyo ndeke kumuta deko salela. Aussitôt à longo en fonction azongisa mituka. Yo longo zongisa te. Ba tuno liko zongisa te, ba lobo lingite ba komo lingite. Soki ba yeba kangio o bano lobo te kimbuza derrière. Nani Abi kimbuta pa yo karaté. Ba condamna ki ayo kela nani ye, nali kamunini. Ayo karaté même Kabila mema na ba vient plusieurs fois l'accès qui ça. Hein? Le roi Satan la luka mema yesu pour l'accès ngomba. Mayo karandete. Azalaka na aéroport. Amoni ndenge Kabila be kimbuta to mata na avion. Ba kei. Il y a tigala zozela. Tant azongi ba ebisie to kenda ko la kisa ende kisa se baby. Et ça na ba niveau mon ronyo so bo chaka ponting joua na avion basila na avion. Na lingaki non mais il y a une certaine noblesse dans la vie. Et bilo musu ba noblesse oblige. Donc soki yo moko na kati na yo oyebi que nazatel o se comporter d'une manière. Pourquoi Kimbuta pouvait dire que Kinshasa est au Bongali Soute? Na yebite soka betela ontingi. Nayoka ngukaka. Nayoka. En tout cas nayoka. Tant musibino ba pandisa ngoboza na vidéo wana. Bolekisa ko. Bolekisa. Nayoka même bolekisa. Très bien. On va terminer un peu. Quand vous regardez gestion ya Ngobila lelo comparativement à Obino Bosalaki, Kinshasa a évolué, to telemi to tozongisi. Eza opinion personnelle. To telemi. Totelemi et puis naba aspect moins ébélé totelemi na bilo musu tozozonga sima na bilo musu tozonga sima musu totelemi progrès comme tel ngai kinois nazo monate na ebité so batu musu bazo mona menga kinois na o monate mais côté élément en tout cas totelemi. Pourquoi totelemi? Parce que ba innovation tozai kozela kinbo peto natanga na boulevard babi c'est toute une philosophie. Et ça concept neto le bana le poto na kati fo na matière tant ba lobby union sacrée pour la nation il faut na matière mona kati la kisi tant to sangana état de droit ekozala développement ya mboka social ekozala yango wana mais tant ba lobby kin bopeto na mona kana nuté e banda toté ngana ebité batu balela ko ba fulu Kimbuta tika na tuna question moko na tuni maman abotinga même question na tongo na maman ba fulu ngo kako etika la ezaka ati 2 ans lelo ou bien ba fulu asikeya et puis pour nani ni tozo longola te avancement comme tel ezate côté le parce que tozana na ba réalisation na boloba Kimbuta te oyo bana kisasa ba contribuaka pour esalema yango ezati lelo. Très bien, je pense qu'on a fini. Bah point mususu ndiye ndeko nsingi totali yango penza te hein. Non mais à moins que bato bazola na biso na ndako ba ebi s'il y a 2 points qui n'ont pas été ceux qui ont des points qui n'ont pas été abordés, moi je reste ouvert. Allez-y s'il y a point droit de réponse au Boagina. Et là qui likamo notamment à réunion oui salema entre ndeko Kamere na ndeko Kimbuta pour bakanga ndeko nsingi. En tout cas bana kisasa ndeko Kimbuta alongwa ki gouverneur. Ko y rappeler na bana kisasa que depuis 2017 ndeko nsingi alongwa président de l'Assemblée atali sous likolo na assemblée te comme député. Pourquoi bokanga mbongo na ye? Yepe mutalo babakanga mbongo na ye. Or ba information ezali mukolo balongo lié. Soki bokoti na site ya Radio Okapi bokomona ba raison balongola ndeko nsingi. Je n'ai pas si source site ya Radio Okapi. Balobi ezaki likambo ya mauvaise gestion ya ba fonds ya assemblée. Balobi likambo ya détournement ya ba mbongo ya ba commission. Oui, ils ont payé sa maté. Baloba likambo ya mingi ba malversation financière. Balongo la ye depuis 2017 azonga so assemblée té. Motonyo ça est bien go. Azonga li souté. Donc likambo ba saleli réunion et réunion ezala jamais. Ne continue à lobby ba tsa photo ya ndeko Kimbuta na présidence. Ba kokanga ye. Est-ce que azana ba preuve ya kolobaka na tel bureau na présidence ngai ntingi na ta photo ba okaza muto union sacrée hein? Union sacrée et là ba congolais en ce que je sache la nation est congolaise et là union sacrée peut-être qu'il a été aussi consulté et là comment consulté et là non que ne kontingi po abima prison azwaka appui ya mutumo na présidence. Et zalaka na ndeko moi journaliste akenda kutala e apesa un numéro ya contact oyo abenga numéro ande salaki abima prison tolanda ki yango na émission ce qui veut dire que
Contact wana alobi ba pekisa que ne coup de cassation té. Orobimana grâce présidentielle. Ayeba yango bien avant. Soki photo ya ndeko Kimbute eza na contact na wana, mais c'est la justice qui va trancher. Il faut justice à tout ndeko Ntingi. Pour na osa descente na présidence, eza problème te. Ba juge ba ko kende, ba ko tuna la gisa biso bureau o botsa photo ndeko Kimbute ba kanga. Ça dit vous voulez annoncer la plainte en direct ici. Eza ko tout likambo ya ko hésiter te, il fallait ko chuter wana pour que azala informer que dès demain ndeko Kimbuta lobby mardi parce que c'est jour ouvrable tout outil na ba férié a ko déposer plainte contre ndeko Nsingi par l'entremise à avocat na ye a ko déposer plainte et là il avocat tem doit déposer hier quand c'est entremise na il faut y avoir entremise na ye a ko déposer plainte contre ndeko Nsingi parce que makambo ndeko Nsingi a lobby po na ye aza tata ya bana aza mobali ya mutu aza sénateur de la République aza homme politique ya mboka soki tozwi ba angle ana nyonso aza dérangé réputation na ye et baby et puis et aza indigné na makambo wana eza pasi soni koyoka mutu akosela yo makambo ndenge wana très bien tokotika te soki toza na état de droit toyebi ke aza na contact wana po abungisa ngo te sûrement aza na contact na réalité judiciaire totale à état de droit. Est-ce que Kimbuta Pototika, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure logique qui a aucune dans la plainte? La brèche Kimbuta aussi n'est pas aimé hein la batebele. Ezali kambo ya ko emete ko ya to ya koza ainde continue na monopole à bolingoté. Très bien. Azana monopole langoté. Alors, justice est l'unique voie pour mutu azala consoler, pour mutu azala apaiser, pour mutu azala laver. Imaginez et à la laver. Ce n'est pas facile, les journalistes, au Vandiga, au père de famille, banano baolanda TV, bayoka o papa nabino aïba 60 millions. Bayoko non. Biloko na et puis na Congo ya biso ya lelo, to lignito ba no mesana mabe. C'est-à-dire mutu nyonso a commis la liberté ya ko salir réputation mutu. Pona nini to bitunaka ovanoka oye obani osali mutu réparation et la justice et Kimbuta va déposer plainte contre Nsingi. Très bien, on saura s'il y a une information dans ce sens, dans la première tête aux images. Je rappelle ici que nous avons reçu pour vous Ndeko Papi, Serge Mayamba Ibanda, Azali avocat personnel et André Kimbuta. Nous n'avons pas voulu il a un droit de réponse, c'est légitime, il y a un baron le balelo. Moi je retourne position ma beau pour les droit de réponse. Mukolo rozo mukano to bengi une émission yé to ressemble biso ndenge to mesana correspond à droit de réponse yo lobby etikal na bato ba croire et puis bon vent ou bonne guérison André Kimbuta au lobby qui a kozonga atanga kozonga maman Yvette azakuna to azaba maman c'est tout à fait normal kaza pemela mobali naï c'est tout à fait normal Lionel atikal na ndako ya 4 millions ya en tout cas na ba prix ya bandako ya 4 millions. Allez on termine par là Lionel azalaki pa na ye Lionel azalaki très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien bye bye. Merci beaucoup. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. A Freeland First Bank, a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet,
modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à $1. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkumu. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com.